Vous regardez KTG Culture Africa, chaîne 100% Culture Afrique. Abonnez-vous massivement. La vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Oh, guerre les anamboka, n'est-ce pas? C'est ça. Ce qu'on peut guerre là, ici là, bah diriger par le monde, c'est ce que tout le monde n'a pas Rwanda, mais n'a pas occidentaux. Ce qu'on ambassadeur occidentaux, en gros, basalia. C'est ça. Bam sikate. Bam sikate. Bah les capitales le mouvement. Là, tu peux attaquer la reine. Bah français, bah ont colonisé Afrique. Bah commis combien de présidents africains? Et maintenant vous les Africains, vous êtes là pour parler leur langue, pas mon avis le batamaye. Donc il faut que tout le monde ait vraiment que boyer ndele ozate pa na ngai. Oyo koya eya. Yaya, nga soki grand frère Félix scandale bo mona na monde do ndenga za wala kaka coup de tête diplomatie ko soki ke kufa bana minute wana kufa we ko yeya na tiki be histoire na monde le seul président oyo Abeta moninga de président vis-à-vis la force na robiste wala tiki Oh, tiens, maman la catch. ah quand tu te viens on a bête à la coup de tête na ba bolite. Ah, je suis à moi. Ah, viens la bounder à l'aéroport à sa vingtaine. Oh, bête policier mon belge. Non, on a pas image, Jonathan. Oh, on a pas image. Total, il a YouTube. C'est ça. Tout le monde est sala maman gouverneur au sala. Mais pourquoi tu as pas une Ah, qui n'est pas gueule boum bazar mingi. mais quand même ça va na kacha lwala ba na moni mama boulot ezate ba salité ezate lwala ba par rapport à Lubumbashi comment appelle la kenda Lubumbashi la kenda Lubumbashi par rapport à Lubumbashi na lwala ba mère mazo sala musa Ça doit. bravo maman Fifi Masuka bino oza ba mama oyo bol tika tsupe place ya premier ministre so ngana bana mibali maman premier ministre Judith. ayeba ba déjà que dauphin na yeba ko bekula basala ba préparer ba dauphin Ouais, oh, il y a possible. ouais ba maman botika sous place qui premier ministre et puis maman Fifi Judith maman ministre comment on dit Judith Tsumino. toza na posa meeting na yo en plein air C'est ça. toza na posa ya meeting na yo ba Teresa na njili na ba tongite tiela biso podium ya obete la biso meeting to ye ba boule na yo pourtant nous sommes tozo lo bakake grand frère Chilombo tozo liate Jack frère Chilombo tozo liate le chef du gouvernement est là maman Maman Judith. hein maman Judith Souminois maman ça l'effort vraiment maman mukomsu zwana okitunga la tata masque bozana ba masque te kotana on a 15 000 francs na wenzi so robima na bilongo ni siko okomi tu na ba mama o bazana bana 6 avec 15 000 francs bazo bima na boy au recruter ça combien m'a dit c'est comme 5 000 francs ça combien ya masango po boli yango bien na ndako 2 000 francs déjà pour combien na 7 000 tango kota na huile de pisse donc m'a dit c'est ezanga na kintsani makala courant pour courir katana courir za la kate Le Zengi Nsani. m'a ces ans on a kintsani oh guerre les anamboka n'est-ce pas c'est ça si qu'on peut guerre on est là ba diriger ba mo ba yebisi biso ke tozo bunda na Rwanda te mais na ba occidentaux si qu'on ambassadeur ba occidentaux ngo bazalia C'est ça. Bam sikate. ba musikate Bah les capitales le mouvement. là tu peux attaquer ba reine Ah, ça doit. surtout attaquer ambassade de France Macron le bani Ouais. au deuxième rang toi là à part au bas l'intérêt na bango zalia langue na bango zalia comment expliquer ça nous parlons les français mais 12 millions de morts qui parlent les français na kacha RDC bana ba perdre
nous langue bana les opères mais pourquoi ba côté la biso tout ça plus l'armée française qui tawa parce que le seul pays dans le monde des arabes tebele le ba français et ça RDC Très bien. ba français bazo coloniser Afrique ba bomi combien de présidents africains et maintenant vous les Africains vous êtes là pour parler leur langue pas mon ami le batamaye bozo kanga bande ko bino na ba article bango basala outrage imputation de dommageable ozo ko bakomba bandele bungi pourtant ba otangela mona magistrat ozo mona ngaka Pas na kena ngai na kena ngai ka imputation de dommageable et que vous disiez du moyen outrage. donc il nous tout vraiment donc il y a sardine tikala pas ba mindele nzoto kaka mteya donc il faut que tout le monde amitia vraiment que boye mindele ozate pa na ngai oyo koya eya tant que comme à la moment où taquer Rwanda ba français va le une négociation oh négociation yo France va tout taquer na Belgique ko loba négociation il crée le couteau tindele ba arme danger dans la peau Abete na Russie. avec la Russie alors biso to de beta Kagame négociation bokende Éthiopie bokende Angola bokende oh nini yango et puis mon temps père ça la net borgay so ka ke Rwanda ngo o mona Kagame ngo pa yene ke ya nga soki grand frère Félix scandale bo mona na monde do ndenga za wala ka coup de tête diplomatie o soki ke kufa la minute wana kufa ko yeya na tiki pe histoire na monde le seul président o Abete moninga de président vis-à-vis monsieur ba caméra. il bosse ba caméra là le regard ko démarrer tout donc na bino ba garde comme na force na robiste là petit Oh, tiens maman la catch. ah quand tu te viens là bête kala ba coup de tête na ba bolite Ah toi suis à moi. viens là bunda l'aéroport à Zaventem oh bête policier mon belge na mona ba image wana oh ngana na ba image a bête ma policier belge so sengi ba to hôtel de ba image wana oh bagay sa père non mais a expliquer ba mon père non chef à droit la libéra ga mwana na ala ba droit na ya mwana sali ne mwana ma na Congo atakuto mwana kaka ya ministre a déconné na boulevard roulage akangiye mais faut mona ba garde corps wana ndiki ba beti muninga na ba roulage ba fimu yo biteke wala fils à ministre oka mais na bibe ko mboka ba mi mutake sens ni faut ba kanga ba zo mse na sens wana to ba kangi camion et que na PCR PCR. mais ba garde corps wana ba quitter la roulage wana père mo pe ya fendea Pas votre mukolo. père mata mukolo abino na tout son qui s'accouta kuna Il y a le sens normal. Le sens normal ba ramasai dans ba tête bata tala bata on niveau ba raisonner Moi moi bukia mani. moi qui a manipulé soda tala ko ba papa soda so kisainga na sens ni bozo ba musala Soda Congo. et c'est la pitié du bosso réside des zones na kota wileri na bi bakan kuvuma ba petit pera batarula kimo ba nzango bo ba musu nzango musu mais yeba na mke wana za muninga na yo soda mila Wana mwana beto mwana mkia papa. le petit moi pamba Ah c'est là qu'on a kiwa. Oh. Boni bolko. on la photo payer ça Esenga thérapie, esenga kisi nini po Congo koma malamu, esenga kisi. et donc c'est la kisité bon nzambe za ya lokuta yango pe tozo marcher la muzoba so bon nzambe Congo kaba bloka kaka ko kata makambo wana boka président wana ko ya toza wa Bonzamba vous la ni quoi c'est ba monde de la biba. Bonzamba vous la bonzamba ni. na Japon baza respect pourquoi
omona makoko alinga kita na train bayeli eloko bakoko bakitela soda mo pamoni atusi azwi amagumbi azozela koko mosusu na Chine pourquoi bazambo na États-Unis pourquoi bazambo na un des pays où on a le bayabadiabolo pourquoi bazambo organiser mais bino place boyamba Yesu Kristu bozo kipete muta lobi malamu bino bo commission mabe muta déclarer nzala ou bien outrage. Pire moi expliquer Marco c'est que Macron c'est que vous êtes en train de faire en la France vous détruisez la France mais muta no bana Félix Tshisekedi ndengo hein ba continuer pourquoi ba mono yo yo battre la président tika président yo kama kambu wana ba koloba na ye Macron va matin, vous bien au monde entier, vous bien bon. Garçon va s'aller. La bouche va sapato. Pour sapato, la bouche en bouche. Mais puis ça va sur mon président. Le président pour tout mais moi la ministre à côté sans unique. La bête est un soldat. Bon yo civil sur le bic à côté sans niveau démarrer. Tout ça va nyama. Tout va nyama belé pe ba kota na armée pour ba sécuriser ba civil mais bazo tike kendo tika convocation ya pamba na lupamba avant bima pour mo pese mbongo makolo mais na yo tika convocation mbongo makolo so pour mo pese te tango yo kendo rozo sa convocation afundi yo ba commandant apesa inga mbongo makolo te et comme il est infraction ba bandeli yo pese mbongo makolo te poani oh non, vous savez, tout ça vraiment banyama, bamboa bien. Quelle administration? Mais Nzambeni Nazaria, il y a Jésus Christ, Nzambeni Nazaria, il y a Simon Kimba. Mais t'as la peuple, on le bazar en Nzambé, parce que l'animateur soit né, vivre, environnement. L'église à chaque jour. L'église à chaque jour, environnement. L'église à chaque jour, Nzala. L'église à chaque jour, guerre. L'église à chaque jour, détournement d'argent. Ah, tout ça va bien. Tomi le mot tout toi va nyama ba congolais. Tolingi mboka oyo te. Tolingi amote. Bati ko sala ka mascarade wana neti balinga Congo. Tolingi Congo te. Man, étant que moi na kin, étant que congolais, étant que quinois de naissance. Et puis, quand vous avez une na commune où est Timba, et bah Timba, bah il m'a bandé Zalaka. Moi, je sais que ça Timba. Et quand ça te dit que Timba, kaka, bah garçon, yo soba na njili ba Timba, ko leka ba garçon yorote. On tout ba Timba. D'où les Kinois. Kinois so a Timbuka. À comprendre l'idéologie on dégué kedele. Quand le monde a bon vu la Kinshasa, ndenge zo komalelo, embouteillage, saleté, fou, so vous les bâtiments en béton du nyonso. Et ça qu'on dégué n'était Kinois. Na bouteille za propre. Ville de Kinshasa, Nabutu, Los Angeles, Dallas. Oh. Et au moins, ma place à ma foule, la mine de mon épée, ma parc. Oh. Comment expliquer ça? Bateau, on a ma jeep, bazar propre. Sont des moutons, là où les gars, il y a des bonhommes. Salité, vous avez des colons, sont des moutons. Et là, on est aux Andes. Quand on a battu, on a la propriété, on a bango régulièrement. C'est ça, faut si on monte aux ambons, voilà. On l'a. On se lève pas ma cam. Donc, ça l'a été, on s'en est voilà. Et puis, quand on dit, on va l'ingénier que tout ça là, bon. La boutique de façon, il faut revenir les garçons à la salle. Ibrahim Traoré. On dit que le président va coûter la Ghana. Na été sauvé bien. OK. Bakutana ina Ghana. Le président de ce présentant il bango. Est-ce que tu as présenté Ibrahim Traoré? Burkina Faso tu vas komisa ge. Ba Ghana ya. Président faut comme à niveau là. OK Tchad ba Tchad ba garder. Wow! Elombe. Tu vas présenter Burkina Faso Ibrahim Traoré. Stade Bopinde Télé. Moi, Nzambi. Roi divin. Roi divin. Agagi Sibat. Oh.
la njili poli président zoneka bato bawadiena bango président zoneka donc yo momona moko kangi frère tourno bandi okende mbaku omona président na bino po nini 20 présent yeah ngana bamia na ngai ozoleka na omona so liaki bachambrama na yo soki bacharama soki bajambo to banini mbeko ekoma kitoko nango bakolula na vie na bango omolula ye bogala markaka ifo lulekaka yo omona baprésident congo baza baprésident kabila kutalaki na bamatokolo tala ndenge akoma président congo azovanda ma place miel eza place leza bamiel wana kodi barichesse a monde eza batelefone tina ba 3h du matin man yuzu nayebi te soki grand frère Chilombo talaki bien te tala yebi osentimo ya moto te sikoyo na mairie na président na peuple président bitu moto aomona na nete atonyoka okola obela ondiri baproblème tala bagénome États-Unis ata yo congolo ke esika na États-Unis 2 semaines kaka oleki kutu na président na bango na costo mais biso ayo bato bakomaka bongo bapoliticien masa moko azalaki ne kaka la cité awa akomi honorable dernièrement na uti otala ye na mekanke moto nango ochange moto essence mbati mpe komovanda na mwi mpe na te moto kwai na bakiti tozela ye mano yaki awa mama pano yosangi te mbana aza ye totanga ne mtimo libere nasepeli natali makaka mbongo ya mboka etambulaka bongo te mbongo ya mboka etambulaka ntango moningano pauvre ye otala omoni kameme aopese bozoyamba biso na baposition ya bamisère bozomona ngo normal ozoleka na boulevard peuple no eza na position ya misère yo ozomona ngo kaka normal osala feti na pasi ya moninga eloko nini vraiment bokoki kofungula motema te bobimisela biso ata basantime nayaki na santime bambongo oyo ya libende po ta mosu na oloba ngo na monoko bozoyi comprendre te oyo na mboka elakisaka déjà ke 1000 francs eza vrai lard très bien oyo eza te ale bolobake 1000 francs ezala vrai lard mbongo basombelaka bamapa yango oyo na bapays misusu comment biso tosombaka mbongo la première grand mbongo ya pays 1000 libara ya 1000 et puis basimbaka mpe mbongo yango te franc congolais basimbaka te basimbaka yango te bamisike ya bato wana abesiko mabe ata bapaster bafranc congolais basimbaka yango te omona bapaster alo badollar botyaka kote mosusu namona ngo papa walesa mais olese badollar na jongo boye jongo pasisi kolese dollar akamati so liputa akangi ye na loketo abinebinela nzambe ngana lesi olaro obetisi nga lisusu meki metre binela nzambe nzambe mpe ya futu kaka l'église le papa walesa kabundi walesa kabundi walesa papa akabafa sali akabaka akabela bana nzema na oluke mukongo akabela bana nzema kasi matomi kasi moi naende honorable Van Walesa a travaillé na ministre de la justice Constant Mutamba. C'est bon, matondo. Matondo. Maintenant ce que tout ce moment de chez Moké il y a maman na biso bana kin na bina bino longo moko na regretter pourquoi na botama ka Kinois. Je regrette. Mais faut regretter. Être un Kinois c'est comme être un maudit. Et sous l'eau. Bana kin na yebite vraiment bana kin molimo wana ya masanga wana ya komelaka masanga ebele ndenge wana sans modernisation masanga eza bien eza nango aliko mais lekate le niveau bana kisasa bazomela yango babulondi eza autant moto azotravaille hotel tokomi na Paris foot oka bulo na mali Paris foot winner eloko wana na bamesa bagarçon abebisi donc vie na biso eza sacrifié. Il y a bana na biso pe et comme sacrifié génération européenne futu na futu. Il y a bana na biso nga kutu déjà si na beba. Yo de beba. Nga mobutu.
Ok. 32 ans. Ali, papa 32 ans. Ali, 32 ans. Pamba, n'angele, bunga, 4 ans. 18. Le papa n'a eu 4 ans. Nasa, 22 ans. 22 ans, na 6 ans. Bami te mama be. Tala ko kota na ba point wana te. Ko kota na ba point wana te. Ba point wana. Il doit tourner qui n'a pas quitté. Les années toujours tient ma flèche. Colère mu esala ba mai man. Ba mo be place baza batala ba âge nanga. Niveau colère wana. Eza po garçon yo te désorienter bana na bango. Na ba vie ba ebit. Bana na bango baza bien. Voyage pour la photo. Bana na bango ba pimela bango visa te. Ba liaka bien. Ba préparer bango na mindele ke bato na bozo nyokola un jour ba baloki na bino bozala déjà président. Bozala na ba visa na bino ba 6 ans, ba 3 ans na ba passeport. Po bato ata ba balukaka bana na bino ba oyakuna, oya okuta bana na bino kuna. Après tant calme ekota to tindika mwana moko ya bino susa kende kuna ko malhonnête na biso. Monde mundela sala. Est-ce que Ibrahim Traoré dit non? Ouattara comme Macron c'est mon ami, Macron pas c'est moi j'ai pas des amis. Ouattara, t'as lâché fait ça va m'aider pour l'Afrique va nier quoi. Muti ko sakana na batu man. Toto fungula bino misu, toto fungula bino matoi, mais bozo yokati. Les gens sont, vos peuples sont en train de souffrir. Tolo na bilanga. Totala. Soy tolo ni bilanga na 5 ans soke porter les biso et le roni. Ngana leka na Sénégal na mona nde bakuni la bangoba. Ah, bakuna onde. Pour le premier pays, premier producteur ya arachide, na cacao. Balona onde. Ba Congolais bilanga pona bango moyen te pour ba ta veste balanda papa Wemba balanda Taboulay balanda ba kamobele. Ministre de ça il bilanga ça c'est quoi? Ça c'est pour les pauvres. OK, bilanga ça pour laisser peuple. Comme là tana lupango sozo sala tabilanga matembela o bebisa lupango wende ngoli mokuna matembela yo kiliti wana na kutu eza binote kiliti moko mala bango mbongo ya koyiba oyo kobongisa baninga nyonso bino bozo tyango na bapoche na bino boza mitema wala mutema siku yongu zero ya koloba makambo oyo tozala ta 4 5 6 toyaka tolobaka makambo oyo bino ka soki moto alobi yo sali contre attaque. Selon Moutalobi, au Saliboy. Selon Moutalobi, que Bangunza Bazana Bampoti, il fallait vérifier un pot, Yamon Balamo, comme Finga Moutou à l'Obaga. Ah, besoin de faire passer la distraction pour voir les corps. On a besoin inutile. On a besoin utile. Bah, tu peux la YouTube ici, bah, l'embi Koyoka comme Nabino, oh, Kimbango, né en 1921, à la Tagadi Puta, à Kotagana Tono, à Salaga Miracle Boy, Babi Sakaye Boy, oh, Nego Pega, mais si ma bête à Yesu. Atambula na mai kimbango na tono bibili kola mai yango wala kaka bobeta ko simo ya kimutu mwini abokola kango nini mo nini boye yango wala kaka boye yango yesu la bisa mbisi kote aussi donc batako bazaka kaka copie coller ya Jésus Christ ba comme ça on se connaît tu fais kimbanga salama makambo wa c'est kimbanga ça na elote bon Bouddha siko bon Mohamed. Ma grand-maître. Bouddha Zala il bosse Jésus. Si Jésus a boté l'an zéro. Pour la rabbi, nous composons l'an zéro avant Jésus-Christ. Esaïe Bazalaka avant Jésus-Christ. Moses Bazalaka avant Jésus-Christ. Job Bazalaka avant Jésus-Christ. Abraham Bazalaka. Comprends? Si vous Abraham va ensemble le nom de Jésus. Qui pas vite avant ensemble le nom de Kimba. Sikoyo bangunza bashasaka demo na kombala.
Bangunza bochasaka demo na kombo ya nani? Osiko Kimbamba. Ok. C'est il va aux années tinate. Pana ba osiko bachasaka demo na kombo nani? C'est comment faut. Non de Kimbamba. Fait. Ba pe kuna bana fait. Tu n'as pas on va payer. Non, tu n'as bino non, bochasaka demo na kombo nani? Na kombo nani? Demo bino bangunza. Bo délivrer demo na kombo ya nani? Pour ba chrétien ba lobi ke ba ba délivrer na kombo Jésus. Kombo Jésus. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il m'arrête au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que bangunza bino c'est la même. Si on a kombo nani? Non de le nom de qui? On est de mal mamona. Kimbamba chasaki au nom de qui? C'est ça. La révélation, hein? Jésus a chassé au nom de qui? Pour beaucoup malheureux, bango mutuba, bozo chassé bango, ba démon. Jean-Baptiste il chassait des démons au nom de qui? Parce que c'est lui qui a baptisé Jésus-Christ. Mais il chassait aussi des démons. Au nom de qui? Moïse il chassait les démons dans la boîte 10e commandement. Au nom de qui? Ah man. So Jésus a botami na mama. C'est comme maman wana. Abenga Yesu mwana. Bo Yesu wake na croix. Abi su tata. Wali kolo. Éloigne cette coupe devant moi. Après le bin à Jean. Jean, voici ta mère. Et mère, voici ton fils. La mère, pas qu'à moi. Parce que nous avons un sexe à moi aussi. Au lieu que moi, nous avons un sexe, ça me l'a appelé Maya sexe. Nous avons un Maya sexe. Nous avons un salaire de circoncision. Elle passe. Il y a un katangenga. Où tu veux sakana? Donc, et le match au moment où Mbuta Langazana na Hollande, Mbuta Roberto. Abina man. Ozama yele trop. Ngunzo ako ozaya pembeni no na kingunze kufi. Tozo prier ngakuma na prier ngunza mo ya pembeni na yo. Comme ça mukolongo totala kingunza na e aobimisela tumakamini. Ponga première question na kimbanga zana ni pana. Ah, tu peux que des livres que le Seigneur c'était bah quand ah t'as tout créé na kimpeve ça. Est-ce que o azanzambe o aza sauveur bon na Mali aza sauveur na soki na Mali ote nga vandi 6 ans na Nigeria 3 ans na Maroc 3 mois na Mali 4 mois na Benin bambo bana tuna kenda ndako moko te eza na fota kimbamba bana makambo mosusu sikoyo yo na Congo okomisa kimbamba sauveur mais tu es noir toi si ba noir ba kaka Madagascar pe ba noir but we ba terre Australie te da terre pas mon pas ka la nova foire mon boyo donc comprendre que le boyo tchako mona monde à distraction nana yeli distraction te na yeko le baba vérité oyo yaka na PV parce que ce to le bito tcha distraction bino ndem tu bozo linganga la tcha binoka pona kota na distraction na ba journaliste bino pam au PV ça la suscité ngala mu PV so yo ko finga na émission na ndenge na yo finga na yo au moins émission na so eketala il y a des problèmes etala mate peso tala mate ngunza mo finga ngala et attends le nombre de vies émissionnées. Moi, on me regarde parce que les gens, ils ont besoin de gens comme nous. C'est ça. Des révolutionnaires. Moi, je suis un révolutionnaire. Je ne suis pas un pasteur pour vous enseigner. Crois à Jésus-Christ, tu seras sauvé. Crois à Kimbang, tu seras sauvé. Tout ça, ce sont des cabales. Des cabales, ouais. Bah, les gens qui vont bailler les bilans, quand ils vont inculquer les bilans dans la tête, il y a comment expliquer des années. Boutique aventure, comment? Ok, nangaki na simba ma pour moko tellement essentiel parce que et betinga moi miki na yebi après maloba nangai koko ko maloba pona ko capé ko te bolobi na biso problème ya mama fifi il y a la simba sikoyo alors tout le monde bongo ba œuvre il y a gouverneur il y a loi là-bas premièrement ba mbaki bongo et pas il y a papa
François Kuna na mboka ya Vatican à Rome, aza maman ya liboso tout gouverneur à liboso ya Congo démocratique même ya Afrique. O ba ya babongo pa ya papa sola ki bongo onini. Pe ba œuvre oyo maman Fifi Masuka zo sala. Na kominga yi oyo kolela. Posa na bota mananga te na Lualaba soki na yebaka et pas tata Nzambe na bota mananga na Lualaba parce que ba oyo et ça va bon na kati ya province ya Lualaba. Quoi, premièrement, bah, université réhabilitée, route asphaltée, route asphaltée, aéroport réhabilité, propriété na Lualaba. Oza la seule et l'unique gouverneur, et alors là-bas, au moment à réhabiliter Lualaba. Nous vous encourageons, n'habitez mal mamona. Comment on a un gouverneur, il y a bongo na Nathalie Totali na YouTube. C'est ça. Tout le monde musala maman gouverneur au sala. Mais pourquoi va tchaka na kini? Mais quand même ça va na kacha Lualaba na moni mama boulot ezate ba salité ezate Lualaba par rapport à Lubumbashi pour m'appeler Kenda Lubumbashi na Kenda Lubumbashi par rapport à Lubumbashi na Lualaba mère mazo sala musala bravo maman Fifi Masuka bino ozaba maman oyo bol tika tsupe place ya premier ministre songa na bana mibali maman premier ministre Judith aye baba déjà que dauphin na yeba ko be kuna basala ba préparer ba dauphin ouais oh il y a possible ouais ba maman botika sur place qui premier ministre et puis maman Fifi Judith maman ministre comment on Judith Sumino toza la posa meeting na yo en plein air c'est ça toza na posa ya meeting na yo ba Teresa na njili na batongi te tiela biso podium ya ko bete la biso meeting to ye ba boule na yo pourtant nyonso tozolo bakake grand frère Chilombo Tozoliate, Jack frère Chilombo Tozoliate, le chef du gouvernement est là. Maman Judith. Maman Judith Souminois. Maman, ça l'effort vraiment maman. Mukomsu zwana okitunga la tata masque. Vous avez un masque te. Kotana on a 15 000 francs na wenzi. So robima na bilongo. Siko okomitu na ba maman o bazana bana 6. Avec 15 000 francs, on recrute. Ça combien m'a dit, c'est comme 5 000 francs. Ça combien il y a Massango, pour bien en 2 000 francs. Déjà pour combien 7 000. Tant qu'on compte en huile, des pistes. Donc m'a dit, c'est les gens qui sont Makala, courant pour courir Katana, courir Zarapati. Le c'est qui sont m'a dit, c'est les gens qui sont ah bolia kaka la ba parler comment mutu na mutu tam so aye pena plana ya on mama mukia kwa borne mo una dio la samonde moi oh mais yo neni yo na ba dendo bo père mutatindi nga dendo tout comme on a parlé boy tele ma pepera e bagite pesa père dendo père pas lui dendo aboye la ma desu wana Jérémie elinga dendo na la madis pour que Jérémie soit fâché qui les gars père père fala simba na c'est la barasta va dire rien ah to bibi pe la vie na mawana Jérémie arasta ya mukolo to kenda biso l'équipe 3 jours na habité na les gars venir barasta tant soaza na kota mi père na bango abandinga abi memwana makamni ndeko na bina sala abina yebite abi ndeko na bino ayelinga dendo apesinga nga pe na lie na tala bwa zonga so papa olie dendo na mapwani nga oh c'est ça dendo c'est ça donc asimbisa ngi ko simbisa Koka so ni sika boko lo makia boko ba ni so ma no di pera na tinga ngai tala souffrance côté zo mema ba vraiment to signa ve barasta to lia ba musulité mais ye na kuzu na parler balamba biloko ezanga kitsangi ake payer dendo akutali pena de massa teto ko mama na parler na tigana bora père ok ye moko na petele maza grand frère ya rasta ya mukolo na tuna ete mais na ipse ga même le jour on toi qui va père on sala ko facha ki mabe ndenge anya ki dendo abi na rama les a circonstances na comprendre na même il fallait se solia na dendo so ye para barasta ba o dia ka musunite o bi maboli o ke dia musunite ta ko père nzambe ninga sala donc maman Judith
kisuminwa bana na yo baleki na yo baningano basi ya baleki na yo bazoteka banzoto mpona nzala bazosambwisa nzoto mpona kozanga kolia. Grande sœur politique na bino toboyi te, aucun kamba toboyi te, ozozala na président toboyi te. Na s'adresse na yo mpona moni koza mama bandala bandoloba na grand frère oyo mobali nani ministre économie aye kokosa biso ke biloko ekita me tomoni biloko na bonne année emati nango epuis ne bonne année mpe esili eza kaka ya komata biloko ebungi na kati ya république démocratique du Congo eza babiere bankoyi baprimus bescole banini oyo ezanga population mwana oyo ezomonana nango ke batiango mpona nyonso esala olingi me basoso ezokontinue kaka kozala bamadesu mpo ani bato balie te mbongo eza te boluka moye bokitisa biloko na nko nde bozokanga bakuluna na nko boleka mpe na tv boloba banda lelo oyo akoteka na ye te biloko epola madesu saki nango ekomi ota kopo nango na cité bandotekama ota toute l'étendue de la république tomate ekomi ota toute l'étendue de la république transport ekomi ota kokende zandu njili zandu chauffeur na chauffeur aza na prix na ye mais quel pays toza bato maboma te quand même un grand frère Bemba bozongisa biso bacerveau nana na pressé nazokende prière ata batie 3000 na komata kaka mon péché yo zokende prière na limité est-ce que Saint-Esprit ekita na limité na oyo eza na njili eza différent yango na Saint-Esprit pourquoi limi omata bisi oyo eza cher mpo kaka na Saint-Esprit ndenge ekite pa motongo et puis bango mutu bafotaka na babisi akoza na retard ya prière receveur azoloba 3000 baya babi oh ndenga tshongo 3000 boy to dossier omona bato babible bango wana bakoti 4 5 6 bino bona ekipa tuna bala te biso tozokende prière toza na retard ya prière ondimi na yo futa cher onyongola baninga batikali omona bo contraire eza na Congo mama premier ministre na bando déclarer super grand frère te parfois azali maboko makasi baloba nde voilà po bando to bando kosenga rien toluka na biso moto mosusu premier ministre aza likolo ya président chef ya gouvernement tata tosungane biso te oyebi président de la république aneti tata libala sikoyo na premier ministre esaini ekufi mwasi nomba libala ekufi yo kasi soki grand frère Félix libala ekufi na semeki nyakero bapeti wana baolanda vie baokende pa mere comprendre sikoyo biso mpe tokenda biso na pa mere po aza chef ya gouvernement mais zwa décision bandeko oyo baza na poto baza na biloko ya kolia ifale batindaka na Congo mais douane botia douane ya biloko ya kolia ofele bongola mboke parapolo aye na conteneur ya makayabu po alingi makayabu apembe tro auta akutu poto ayaka nango de carton mpona provision ndenge ya kolia seka yeleki tubo batekaka bakayabu wana sikotala yoki ke kuna conteneur ya Damas ekomi ofele ya bongo na démonstration po bakongole bana poto baza na souci ya koede mboka mais siko batalaka douane nango ndeni babadesu eza nolande ebele boye ezanga eloko kosala bakokotisa kuna bacontener mais ntango ekomaka mataki epoli na mataki malamu kuti epola wana mpo ozangi gouvernement nipe epola nango po mutu wana azangi 2000 ya kofuta douane omoni yango obandi ocomprendre pourquoi tokokufa nzala bazami balia ulu kimutema babamarki wana
na comprendre yango te biloko kolia yango ekomi deja matadi awa ekiti mpe ekiti babima kaka ebima ekomi likambo ekomi osakaf bato moko boye oseseye bapere moko boye ata oyo esopani wana bokomango combien de ça que pasuki boko ma timotema mabe ndeke kufa bozokomango efuta na fourchette omona bapere mo baye mais c'est votre conteneur amoni babikalumu par exemple ntanga funguli conteneur bikalumu ekwei par exemple abite na lokotaki yango kaka na tie kaka mpo epikle biloko eza na biloko eza na nini oyeke futa atikango tala bikalumu ayebi mpe raison okende okalikila bamaki oyo mpe futa atikango so okende na matali omona bakamio mosusu efandi na bapine mpo basengaka ye chere adea asundoli yango bozwa so bosala nini tema mabe bagarso baza na poto bakendelaki objectif basomba biloko batinda esungama biloko na bango bandeko awa biloko kamati prix ya douane po conteneur ekoma tina palin 14 000 $. soki kaka ebimi ro mpo nga bajipe moko ebimi wana ya général ebandi olandeka ekoma ti wana ntango ezotelemaka bango mpe baye oyo biso toya bata général inter bodepote na bino ti bokosisa moto oyo osala bino manevre aza te omona biloko ngo ezokita bambeto etangama bamasuba barisho basalela banini donc yo général otindi ma basoldat baofficier baya kosilonge kaka conteneur mokapa malengos esalamaka te makambo wana bilokos na legos eza ofele bana to ya legos bayebi yango bazala kuna bayebi yango biloko kolia kutu komeka nokutu kotie nango taxe te kati bandimane bazosaka na biso mpo wanini bamona biso bato ya baestétique batekaka biso ka baminda batorche bambeli balutu esthétique ya bandako ateta na liba jamanja na nze mbongo ezouta wapi na Congo eka libane na Congo alingaka na mboka na ye alingaka noir te akonsideraka yo esclave mais awa général mutaprotejaka ye colonel mutaprotejaka ye endie moko na Pascal azoloba na moto nakobenga basoda baya kobeto fimbu sikoyo olala kuna ngabi na jo wana longwana na za mpanzi na benge ndio na bi oyebi ke yo ba grand na biso na poto batombisa ba yo ba taba libami ngabi na bato wana botika so bato teka ba carona teka ba batika ko mfuka ba congolais ba mo na poto ba congolais ndu ba pesa ba musala ya ko tsala ba brochette ba kamunde le pas grand pharisien na poto mais awa endia komi patron moi si ya congolais ko ne sont pas tombola pas indien ayebi te ke ndie wana kutu na indi ngere bungi lumbila mais ondima opesa nzoto na yo po baponelo bala bien na indien ale bendia ko bazo baninga na bango bamata na sima ya ba conteneur bafilimaka ndenge baninga na bango basakanaka na basi ya ba congolais Mandela, maman Judith, tel niveau va commisser mboka. Alors, toujours c'est la bino basi. Maman Fifi, Masuka, dans l'ouala bakuna. Et foro yo sali po l'ouala be commandé wana. So ozalaka André ki mbuta na kisasa ya mwana mwasi meti yo na minito kili la belle. Basa na permutation na garçon na on peut ka gaillard mais on dirait que fou les hommes qui s'amaka na sa gaillard wana na na on se bomba so Daniel Bumba le baki basa na change ko mama Fifia ya na kotakina ou payer comme lango fédéral chaque province est dépendant na centrale c'est ça pour ceux qui vont payer comme il a fédéralisme, la République du fédéralisme démocratique du Congo. Allez, au moins que tout ça dépend de la centrale, la province de l'Est soit ouverture à Robon. Ouais, Est
prétexte na bango so ba continuer na ba guerre na bango pour ba mona net minéraux za kuna ba tiango clôture ba tika na bango ba swahili kuna na ba Rwanda na ba sandisa oti ko sakana ba mama bo pesa valeur bana basi kindumba ekoti na Congo pona nzala siko batu moko bazana ba mbongo moko ya ba mensal ba mbongo moko ya biente bazo seme siko ba mbongo wana na banzoto ya bana basi oyo bana na biso ba kobotisa no registre to bando travailler ka na demo mama bucha biso mabo tozana nzala mama to le la pas grand frère te grand frère occupé Damas na biso te mama premier ministre et monsieur Zoya na zwa ba belema na ya expliquer yo c'est ça na mama Fifi Masuka tous les éléments qui frappant vraiment c'est même banda mama bozala mana mawa ya ki mama bozala na mawa ya ki mama ndenge nga nazoloba boye maya miso ezobimanga na motema nalobaka na esengo te kokanisa te mpo nalati linete nalobaka na méchant moko mare bato basali na Kabila so esengi tolamba bango ata na banzungu donki tolamba bango 18 ans c'est beaucoup alors bino tuko bokolata ba peine moko boye oyo bato moko bayaki kobebisa na bango oyo bakosi Kabila que pour Kabila bakosaye manipuler garçon bato azalaki ne quelque part azalaki ne innocent ayebaki ne Congo te il fallait que ba vienne biso ba kocha ba kimba ba fasaka na batimba ba kimbe mazunga banani ba ibise vange ba dabo mole ba ibise que monde comme président bato Damas oko baro oni Kabila ba soka sopa kaka damage na ki Damas ba formole te o so mo katara moto a vivre so ikoto mo ba yene koto o kwisi mo boyete o panzi mo bo balongola misonité OK vous place mo ba bombeli o so no vivant ba kotisi gros ba dindisi na ba moto ba kateli yo tu ba pesi ya vivant ba pays wana ngala uti za bongo nami des bongo on tika na somba so sa carton te mbisi Thomson biso lia ya malili ba ona ya pour vivre vivant pisanga wana bomelanga wana bibisi la ngala na bassin biso pa tozala biso capable comme bongo pesa ngolo wala mekedo tu na ngolo tellement ba artisan moto bazo pêcher mo o $10 ngolo moko o sa di boka monde ngolo uti na fleuve Congo metant bazo teka mo na prix ba Amérique $10 bangele bungi mama Fifi Masuka bravo mama bravo ba action des hommes na mama ba action des hommes na puis Zala prudent, préparez bien, continuez au sala loi là, bandemo wana. Tata mokeli, oh ngai tata mwana na yo, mamona, la belle la batang nyonso. Ba mandes ele kaka manda ya premier ministre na biso mama so esili tata ko sunga ko comme place pour na marque de bongisi la loi là-bas soko simplifier dossier ya gouvernement boy na basi ministre fractile ndenge lobi ya kobimisa badanke ba longo na basalite na ba basali na volonté na bango moko na ngaba na ruta elengesa ba bimisi ba salite na ba terrasse mais muta olongo ila bango za l'état za na ba engin l'état za na ba engin te et que longola la salité o bato ba innocent ba bimisi na volonté na sambo ça ko fute logo tala man ba malade msuto obela na ba Congo eza ba solo mboka ikoti na nzoto epesi okifui ba pomo etongoki salité wana eza kaka na bisote même na bango ba konzi ba vivant bongo de air o ezotambola na mokili salité ngaba ya matete ya njini ya lemba ya zali samani kasi mupepe ana ermo eleka pe na bago wow c'est apena ki kota pe na ba GB koni pe présidence kepe ki ngakati kasi biso na biso toza ko mi bomba bango siko ba souvent kwa ni potamo ke take avion directement libanda na Suisse libanda OK kuna wutu ba oye ça déjà docteur on a bété déjà pour voir réserve ils ont déjà la nzoto yo bayo ke la biso bawo
Moutama pour le Congolais, boy, ils avaient Très bien. Maman, na été sur Moutoussa, il y a eu un Makambo, n'a le bien. To lingi li suko senga biloko kolia et pas président Chilombo te to bando senga ngo pa na yo maman première ministre Judith na kena zwa Belema comme ça na yo yebisa yo semaine prochaine matondo mingi. Alors par rapport il y a œuvre oyo maman fait ça là na au constant mutamba to sala ministre de la justice il ne koloba pas na bango mo le ko mo ki bango balewa. Le président a besoin bateau bazo sala ba acte au peuple alina. C'est ça. Et si na yebisa bino déjà que mutu a vu vision peut a prophétiser pour le président ministre de la justice ezanga on a le dit que ceux qui te tiennent beaucoup très bien dans la vie c'est une vérité moni constant mutam même grand frère Chilombo il vraiment que garçon oh azana niang va benga esprit c'est ça azana un esprit ya Congo très bien ngai mutu sokaza panafricanisme nazalaka pour naï très bien. Et puis regardez le Messie quand il parle. Faites vos prières, Bino Bakolona. Vous savez la prière dans 10 minutes, 10 minutes. Parce que vous avez dit. Ok, libéré. Et puis, il a dit que vieux, petit frère, son excellence, Naza Petit là. Oh, ouais. Naïbi âge. Oyebi jour mo boye. Manda bengi singa anniversaire ni na Chetemba. Manda chante. OK. Na kenda anniversaire a Manda na Chetemba. Natala 50 d'âge. Oh. Ah. Na rien à voir à ça mte. Il est qui n'a pas quelques jours. Tellement ngala to sala ba blague trop to sola trop pour première drummer o abete la Manda. Drum nga la Manda to bandi vraiment que ozoyembo bimi na gam. Nazongisi na gama. Okay. Soki ngapela bosani passage ya drumo na betena ke na nzembo moko. Yebo yoba oh. Ah okinya mo mokia. Oh mamona. Obebisia wa te lobo na ba betena ko oui. Yango moni asa maele na musique. OK. Parce que a captaka. C'est ça. À l'oreille musicale. À l'oreille musicale. Très bien. Et puis artiste wa le kimanda na wemba la Congo azati. Oh. Azati. Manda chante. Manda chante. As inspiration. Même là, papa il m'a bazate, il m'a taboulé, il m'a zaté. Oh, papa il m'a envoyé le bédard de son amanda. Tous en amanda zolo. Oh, na vanda na karma pas zo yebisama. Na vanda na redia mis to no ale, redia mis a obete na on a chez ya boys. Il m'a donné un style. Asa vraiment génie na chant. Oh, avec ya les gars, il pas mal na mona expliquer que avec ayo ba biloko ngala ko pese Manda sala so ko sala butuka ngala ngala micro bolo wa ba ngisi ba inspiré ndenge ngala na inspiré na l'émission nanga ndenge Manda za inspiré na musique c'est mon frère mon ami tant on a eu bise que Manda yo la petit na boni ko nga yo pona ba bila yo ara boni et l'équipe na moto ayede ina quartier tozo le kane bwa moni mwana nchiki na biso ah vie de gol ndenge nini. Parce qu'on a fait pour la que là, oh, voisin, voisin de l'école. Manda, tu oh, azala voisin, non, va bien gagner. Oh, vieux. Ah, man, you. Betembo. Il a 46 ans. Yo, 50 ans, 56. Moi, je suis né en 68. Donc, jamais de rose à nos âges. Mais comme vous êtes père de famille, on est des amis. Qui ça va dire la montée bateau va petit. C'est un ami, mais il est mon et puis premier voyage à Manda où t'as pour toi ya Moutel Vosa Kabela il a pas. OK. Et quoi on peut? Apona ya taille. En plus c'est ribo boy ba nzale kota ina kini soki coronavirus. Bientôt les gars. Atindela na sac ya loso na sac ya bapisha na mbongo. Ayini ke mutu mo bazala bakuna mutu na ngai. Tubandana. Bana kala. Donc mutu okabula ngana ye azate. Et si abenga jour mo dey ya mama lwembe zala na quartier Manda présenter nga mutu to bandaka na musique yeyo. Batu babi abeta mantam na vandi na drone. Nalia ka soki ba $160.
bato tout bazoya kolesa makaka mbongo batoluka grand petit wana drum wana ebeta yo ba musicien ya Ogejan mais bon zoya ya kobeta manda na bitoko bunda mbongo fute za te to bunda uye wana deklare mbongo bana magnolia Duba, you qui frappe Babila, ah c'est un artiste. Vraiment, après c'est un Manda chante. Salut mon pote Manda chante. Vraiment. Et puis pour nous ceux qui s'attendent pour nous kabwana na Constant Mutamba eza koloba na eboyi abanga nzambe ya bakoko na biso Constant Mutamba soka ko bangi nzamba bakoko na biso ngana ya kana micro na lobaka par hasard comme on a mona donc na monaka vision na yo ezake o diriger pe Congo un jour ya reçoit na te ya wele na te ndeki ba failli bazo wele biso mo ba peuple congolais ndenge bozo travailler na grand frère Chilombo tozo mona qui sont des bons travailleurs pour nazo biso ma grand frère koto na biso ba petit tout batiki ki kuluna bazo ngali ba mécanique ba nini donc ba bangi na musika kolemba pete continuer discipline wana tina ba kuluna cravate na ba balati ba cravate wana ce sont des tueurs tuerie na bango eza ya boyete mais tala zosala détournement ya mbongo ya hôpital mbongo ya makadamu po badamaze ya kasi azoboma biso azoboma biso bapesi yo mbongo mposala route ya sekomafti njili brasserie 3 mois route wana ekufi mais moto akokanga ye wana route akimba nteke basalaki yango esali kaka 4 mois moto wana azali ifo bakanga ye eza motu désenclavé comme on dit en français bon omoni tozalaka na poser aussi ces missions po eriente eza ngoma mais ntango mpeve ekitaka tozoloba toko ekende kaka outi oloba na ebandeli kosala déontologie ya journalisme mingi bakoti na bajournalisme bango ntango so abutana eseke banza babwangala akoti kaka po ayebi koloba abandi otya bato bamikro mpo bato yango baloba ntango kolanda mpe moto yango azotrine baquestion na oyo azorépondre okola make baza vraimen na makambo ya mokili oyo te makambo bato bazozela yango oyo peuple congolais azana eloko mosusu te kosambela ekoka siko tozala problème ya bilanga po tolonga nzala oteyaka biso te ko alleluya nkembo na yawe yamba boye apres banani baza na badimi boleka liboso banani baza na 10 000 boleka liboso neti afo priele mutu fo azala na mort mais comment bozokweyisa baesprit mabe na l'église président Chilombo bosameli ye na estade mobimba kuyi te koma pole nini boye koma nini yo moto ozolinga émission continue posese nini bato bakosambela nacomo babetaka bato neti azobeta bale di bonzambe nini oyo bozotika gouvernement bonzambe nini oyo bozotika coup d'état ete bato bakwei bale na église moto akwei feti kaka boye tala jo wana na bafeste ndenge akwei me président ya église bosambeli na bandenge toganganga kwei te po aleki monene po aza kostomo akwei eza te vérité man quelle phase oza bokoya gane korolokutu na maneti na nsima atelema azosurveille bango regarde akweye ye te lokuta okweyisa président aye combien d'église déjà bokokweyisa bosambeli na stade live nga namona neyema wana soki neyema sika tenda kokotaka azokota na verme ntango atiaki boye na portour abilima soki ya vite balali mais bango tu bazalaki jour ya prestation de serment na stade live bongo bato bakwei te koko jour wana boyaki na ya kokwea te boyaka kaka ya kokwea soki bamare baye basere baye bongo protocole azoya kokanga petite wana ji ebeti ye te pourkui ye aza se
bato bayambaka bato bakweyaka bango bakweyaka te bacameraman oyo bazofilme kokweya wana muna azokweya te ndenge muna na bango di botika na bavantire ko président afukami akangi mpe miso mais lobakumake zikisi molimo ezoboya bakongole baliaka bima na nzoto ya tata oyo bokolimaka président bio tala paster wana na yango lukolobi nakomofukama nakomobongisa na babama donc okotinda nga te mbala moko nakomi moto ya yesu donc nakomi vraiment alleluya le président kweya te ti lelo boobengisa azokweya kaka te wera kuta materia koyamba kala mbai donc kote na cour de grand bino sakala na demowa mokoyo toko télévision eza ngonga napesi mbote na nga mingi na parapolo napesi mbote na Carlos Nzimbi napesi mbote na ngai na Christian Tshisekedi aza Rastaman oui Rastaman napesi mbote na ngai mingi na vie na ngai ya Ben tozalaki no na Kisasa napesi mbote na ngai na Pharisien Masidi grand frère propre congélateur no pesa kinga eza déjà en ndako o bakable zoya moninga kaka bao dépoter biloko na conteneur rasta yaka bo pesa rasta congélateur dans un congélateur na tiena pusu mutu pa mema jamba ofele via pesi là bagitika na pale vanilo na tongo na tie wa maya mani abaz na waso elani peso kota uzomona musala nzambe ndenge zala musala nzambe yango musala nzambe yango to senga tene bazoka wala sengi na batu nyoso bolanda kanga c'est ça kala te fona banda ba clip album nanga bazo préparer na Los Angeles na King Mosengo na Shela Mputu boyebi Shela Mputu bien très bien wa banda obeta ba musique pa ba kofi o ayemba mona OK mona yango wala mona ya yewana bango bazo préparer album na ngai pour na lobby et mona mais nazo luka lisungi c'est ça en tout cas bo aider artiste nazo kunda pona mboka nazo finga te mais nazo expliquer réalité ya bandeko na bino botika na Kisasa pasi bamona ka muta kolobela bango azate yango ngala chanzo to nanga Angers soki na moni ke za bien te na koloba ke za bien te très bien nazate ndeke wana pona finga ministre pona finga président pona sala boye na koli na famille ko finga te très bien tata na biso bokoli biso na luzitu c'est ça na respect très bien yango zomona nazo continuer ka toujours luzitu nanga na nzela na bango nazo loba makambo oyo nazo loba bango pona ba mabota nyonso nazo loba bango te pona libota nanga to pona ngamo non poso nga nazo kanzala bongo mabota musisi ya mamboni ya makia bazo yo pe banzala yango na bandeko na biso baza na poto bakomi déjà na bacharge ya babana na bango ba famille na bango moye basunga biso koto ezate mais soko kitisi douane secret mususu yango wana bokitisa douane ekoma ma primoko douane la plus chère du monde passeport le plus cher du monde voyage le plus difficulté du monde c'est le Congo pour peut-être des repas zonga wa neti passeport ngo neti koma na diable moko boya telema liboso soki bafungule ngo ba ya congolais passeport il faut pas délivrer ma passeport il faut que na faire étranger bien sûr au premier prendre passeport wana passeport à congolais soki ba modia muka ka boy neti guerre ngo lingo bandela ba ko la aéroport neti faut ba zeka ngo ba balula ngo ba to comprendre bon valoriser peuple na bino. Et puis peuple n'a pas bimi mandia la libanda pour la mauvaise gouvernance. Bon sa gouvernement va faire faillir le boti ko faire discuter na biso na ba vie Tshisekedi banani bo banda déjà ba ambition ko esala ke muta comme président faillir le sala bilama sala ba boulangerie to za la pena cantine moko boye ke baba deso on était comme akuna na ba fufu na ba loso et uti na bilanga ya faillir ça. Kabila sali yango ayena bangombe asali banini mais place moto to moni bateki ngomba Kabila place comment Congolais lia ngomba fresh te seri moto to lemba na miketo ndoko lia na bampakasa lia makate la paix à la rasouté anti bakakubasila mama 'Basila. 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 'Basila
Très bien. Très bien. Tu de continuer. Ah ouais. Et que j'ai vraiment ton apprécié encore. Merci de Coco. Pour nous répondre une fois encore, on a invitation au Kola Lolo. Merci parce que le monde nous a dit vraiment l'écolo Simbi vraiment bah point tellement ébélé. Là, on sait la diaspora nion sur le Arabiso. Coco, à ça bon on a 4 studio. Bazo lamba déjà banzembo. Mais tu sais nga posi là, lisungi na bino. Ya mokie ekota kana lisu. Wana posa la ngo ebelete. Kaka mokie oyo yo kotinda wana ekosunga ye apema pe studio nzembo ebima boyoka yango parce que bo soutenir est vrai. Nazala kaka pona kopesa message te mais nazala ba message na banzembo. Mukobo koyoka banzembo wana boloba mamuto makamba loba banzo ke zape na banzembo. Très bien. Boko sepela, il y a pas des insanités dedans. Hein? Bato mona bato bibisa ba 50 000 ba 20 000 ba nini ba 100 000 pour la ba pesa ba fali ba kofi ba yembela bango parce que ba kongo wana za ya bien. C'est ça. Ba mbongo na kendaka place de sanité zali mais on a évi vraiment que mbongo na ye azwa bango na mutoki na nzambe azana bikila kila mote atindelanga quelque chose et comment numéro moko eza wana ya John Makesi. C'est ça. Obengi ataye otindi so pour moni wana publicité il y a maison ya coiffure. Il y a restaurant, il y a auberge, il y a salle de sport. Salle de sport, il y a activité politique. Agence, il y a Fred. Non, c'est agent de voyage. Ouais. Moi, je ne suis pas un politicien. Dès que vision de ma c'est déjà Moutamba, Naza politique. Na Moutamba. Donc, Mbele na Pouyaki, grand frère Chilombo, a comme président. Mais si vous bientôt 3 ans, il faut à Otika. Si vous faut déjà vous préparer, on a la vision de mon équipe. C'est ça. Naïba na yété. Na mona épété na mona ka la TV mais mon livre on a ngai et pesika na yé na ba nous expliquer déjà batu bo sale na yé ba nini ba campagne ko côté ba Céline ba nini ba matinée politique et puis toyé ba philosophie na yé déontologie na yé na philosophie na yé eza nini pour na Congo ya lobby. Très bien, ok. Parce que ba vieux Chilombo bazo kende déjà. C'est ça. Ba koli. Ok. Comprendre pour vieux Chilombo bientôt faut que ça va 60 et quelques. Ba jeune ministre na biso wana ba ministre o ya information informatique. Patrick Mouya za ministre communication et médias. Ba za ba jeune. Très bien. Ba za ba jeune ba Blaise Monis ba za ba jeune. Donc passeport boluka jeunesse moko eza na kati ya ministère na biso na gouvernement bazala neti bato ba continuer vision ya République démocratique du Congo na positif. Très bien. Et puis nani Hippolyte Kanambe ex Joseph Kabila. Il faut que ça là tout mbongo wana zwa na Congo ezonga na Congo. Otikila ta ba 50 000 dollars mo afifa na. Azwa trop. Là on a photo récupérant. Na suki na lawa. Sangona yo ekomi Koko man mamona merci pour nous répondre na invitation. Ya mokolo merci bongo na ba diaspora a nyonso oyo ba soutenir bongo mwana Congo ne vitu ko na musika to pe na pembeni na ko partager na ko aimer pe na ko liker to beni bino matoyi ne bandeli to beni bino matoyi bongo na suka oyo tout bon azana posa azo bon contact ya mama mona to contact na ngai ba contact ezawana numéro ezawana ya France benga numéro wana ba orienter po bon ozo entre man to ozo bongo entre soko lingi pe susu oye to ba pe pour kozo benga parce que il y a beaucoup de gens baso benga non pour nous donner des conseils ou pour nous aider mais au contraire pour nous injurier alors que finga ezali bien te Neville célibataire pe sibi nombo te mingi merci mingi na ami na ngai o souvent ay makanga bongo na mutuka de matadi kibala des cités vertes tu on nga ba aller retour vraiment Enoch MK merci mingi les grands chauffeurs mu Congoliba ya route bypass des ronds-points gaba jusqu'à il peine timatadi kibala Enoch MK o ya yebi volant d'or mu Congoliba ya jabetri à coopérative terrain merci encore na son excellence Landry Bisidi Chilombo Ndoyi ya Mokonzi Elongo na dynamique Landry Bisidi merci encore na oncle Langai Atou Sambusa Bangora RS Mutema Kasa pe Mbilia les casse route qui te kako compila
Coco Seruti, le patriarche, merci à tout le monde. Je vous aime de tout mon cœur. Merci à l'ingénieur Mouna Dior LM Pro. Je dis encore merci à notre bishop John Makis Israël, descendant Yafumutimbago. Merci encore à la fille de la patronale de Paris, maman Niki ou l'info, maman Doyi. Merci encore à tout le monde. Maman Mimi 5 étoiles. Maman Mimi 5 étoiles. Maman Mimi 5 étoiles. La mandelo bongo 3 fois. On a posé au Kambela. Pourquoi pas espace Dias Wakinda. Espace Dias Wakinda. Kuna na Njili quartier 13. Olingo Pemo Berge Malam. Opema Kitoko. Quartier 4 pardon. Njili quartier 4. Espace Dias Wakinda. Berge Moa Kitoko. Kuno Kovanda Kitoko. Kitoko. Quartier 4 na Njili. Tous les diaspora na Benibino. Na quartier 4 na Njili. Espace Dias Wakinda. Place Yakozwa Mo Pepe Poto Kitibongo Nanjili. Rendez-vous au prochain numéro. Bye. La vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence.